découverte. Vous abonnez massivement à la grande découverte TV chaîne Nabiso Nabino. Donc Mikolo sur une gueule, on a des news qui toquent, on a des télé partout. Quand on a la grande découverte, vraiment on se dit qui toquent. Ah ouais, tout les labino tout fort. Vraiment on est ensemble base. Donc merci à tous. Bonjour, bonjour. Il y a la grande découverte. PM signifie petit mulato. Donc petit mulato avant la bande actualité tout émission merci à Jéhovah le Dieu tout-puissant nous a parce que la Bible le dit sans Jésus ou sans Dieu posé de l'autre côté. La vie sans Jésus c'est la mort. Alors on a la bonne azala mon koufi et on a pensé merci. Même ça bino sokozo zana si genre comme ça nous a metté le bata merci. Dans la tamoi, dans la tamabilisa masuka le baka merci à oyoka azama lamito les am poussé pour nous kamutu. Alors ayoka. En tout cas, on a merci, on remercier l'équipe technique dans la Sina, tout ça na Jonathan. Et après, on a balancé il y a la grande découverte. Les lots n'ont pas commoté pour vous épiler. Toye, au solo, on a bino, du solo, ils ont bien. Donc, tout. Ou à Roland d'émission bien, à vous a jamais décidé, à vous profiter, et à vous a bien. En tout cas, on a une surprise. On a la grande découverte, c'est une surprise. Tout y a un barabatou nyonso. Les musiciens chrétiens, les musiciens profanes, les prophètes, donc tous les sortes de partout. Ils ont un problème. La question est la réponse est la Nous avons par ailleurs, nous avons la grande découverte. Dans la grande découverte, nous avons pas donc tous avons un partenaire, tous avons pas de pas question, il y a autant de en tout cas, Simba Papi, Simba Big, ça les pour Oyoka, mémoire. Les lots font le mémoire. Yom to zaka kana so balobi kuna bazo soko ba makoloki. Soko ki kuna ba oli sa ba du fufuna madesu OK. Soko ki kuna ba opesa vie OK. Les lots ozo réponse na yo. Ese bino les lots invité na ngana aussi prendre bino. Ba liboso to yamba prophète na biso. Yé mo bazana ko se présenter pe opesa bino komo na yo yokae pe bo yeba oyaza. Pour ceux qui n'ont pas oyaza peut-être na ko samé. Le coup là ça sur place na mon PC à côté boyeba. En tout cas, vous allez bonjour prophète. Bonjour. Vous savez. Nzamba bazobata ngolo nzambe. Et mon ana prophète. Et prophète lui tout ça prophète. Prophète ça veut expliquer votre combo na on va aller yoter ba ko ngana yi. Amen amen. Bande ko ba yi sote. Comme on a prophète Shwagar Chang. Prophète Shwagar Chang. Comme on a prophète Shwagar Chang. OK. Mon yo qui na mnoko na te, mais na mnoko na ye mon prophète Shwagar Chang. Signifie quoi papa? Chang wa nous avons un Chang. To église eza na Chang. Non, eza kombo ya papa na ngala mama na ba pesinga ngala ndu ya papa na ngai. Eza Shwagar Chang. Chang eza kembo. Chang eza kembo. Wana mnoni. Na tutu za batabandu. OK. Chang eza Chang manjilité, eza Chang ya kombo, eza kembo dans la française à gloire. Amen. OK. Amen. Papa, étant que prophète, ils sont nommés biso awa tuiba. On va découvrir bien. Oui, biso awa. Aussi la biso va cérémonie to mo mizoli kana mukili ya kubongola makambo soit ou pesa bana nzambe leçon ba tirer leçon na makambo zoli kana monti. Ngai pona ba cérémonie wana tu ko ba wana te. Ngai pona ba cérémonie wana te biso za ba doa. De évangile na kombo ya Yesu. Tuyoko la sala bana nzambe Yesu azali. Puissance nzambe azali. Lelo tuyoko la sala bana nzambe azali. Izana kombo moko te eleki kombo ya Yesu. Izana cérémonie moko te eleki kombo ya Yesu. Izana cérémonie moko te ngolo tuyoko sala bana nzambe grandeur et puissance la kombo ya Yesu. Ne tuyoko la sala bana nzambe. Batu tout bazolanda biso tuyoko sala bana puissance la kombo ya Yesu. Au pire on monte sur le bas, oh batu ba cérémonie, même sous cérémonie te
te biso meme ba cérémonie pour ba prophète ne ba osama kambo na mingi ba pasteur de ba prophète ya on a tout ni bon ko to yeba prophète aza muta cérémonie moni nganga prophète prophète aza muta cérémonie mais ce que mingi ba osala cérémonie yango na ndenge nde ya mabe ne ba jouer ba cérémonie te na ko salela mutu no moni muta bi cérémonie ne bi retour mais prophète ya nzamba aza muta cérémonie prophète aza muta senga mai a chopé sa main, a chopé son nom. Oui, prophète a monté cérémonie. Il y a des gens, faux prophètes. Bateau baza bateau a bien été. Bateau batangi moussala bien été, bayebi moussala bien été. Donc ça on a dit ça on a ma bé. C'est ça. Nous on a publié on dit bayebi au ciel. Mais prophète a monté cérémonie. Sur tant na carte sa Bible, ba prophète basala ba cérémonie. Tous les grands prophètes na carte sa Bible basala cérémonie. Je vous na Élisée les prophètes. Élisée les prophètes à ça la cérémonie. Bible si je ne me trompe pas dans 2 Rois chapitre 4 si je ne me trompe pas. La Bible dit entre les femmes des fils des prophètes. Moi si il y a moi na ba sapoli. Au bail dans mon sala nzambe mais kufatu. Atika ki banyongo. Et la Bible dit, maintenant les créanciers arrivent chez moi pour prendre mes 2 enfants pour qu'il y ait un esclave. Moi, je vais expliquer le prophète Élisée. Habillé, tu es un créancier au baye, un créancier un déficit, un créancier comme papa n'a pas de défaut qui va dire, un créancier va dire, toujours pas la haut, il va servir un esclave. Mais tant que moi, je suis posé quand il n'est pas prophète, prophète a tenu aux années, moi, c'est un logoté. Mais là, on a eu le gars, et le prophète a dit qu'il n'est au sein d'un mec qui peut avoir voisin. Au sein d'un mec qui est un mec. Dans la côte, on a dit au Canada, il y a un mec qui est loin de au sein de nous, on a vexé na ba mec qui wala. Ba mec qui on va vexer un mec qui est au sein de nous. Il loin de bima wala. T'es qu'à foutre ba créer. C'est ça de la cérémonie. A dit au Canada déjà là, 4 personnes déposées, 3 personnes déposées. Mais surtout, il pose qui a manqué au dos de Satan, mais qui a mouru. Mais le prophète a dit sur renverser la carte. C'est déjà cérémonie. Il faut se voir pas cérémonie ni oh le maison de la salle pour la carte tout le monde. J'espère que Hollande, prophète pour moi, ça a clair dans la ligne sur Hollande. Vous êtes contre la macabouise au salam, la prophète, il y a les lots. Pour la cala, tout le monde veut béliser, va salaba, va salaba, mais les cas, on a TVT, va publier, va publier. On a évité pour voir que ça va être attendre la TV, prophète, pardon, tous ans, vous avez eu ça. Vous avez il y a des événements qui sont salés na TV pour la carte tout le monde fait pas prophète va sala ba miracle il y a voir même Jésus sala ba miracle mais le ba mika na Bible bima boité na TV ba prophète ba kopé sa raison na temps na TV ça la raté siko pourquoi to ko na temps na biso le sud na siècle tout ça les camboniers se sont salés ma folie car en plein heure na TV ngaso ezaki na kota na l'église ba prophète non lingate prophète a prophétisé lenga na miswa ba pour mutu nyoso e ba kananga vous comprendre siko il y a ça d'accord na ba prophète au bazo ça makambo o eza bien été na miswa ba exemple de so na makambo to les canaux réseaux sociaux to circuler na boko na so Congo awa un prophète o aye bani partout apesi mutu mbongo moi to tanga kombo eza to banga te mais to ba ce qui est vrai apesi mutu mbongo po ba sa ba aventure moko boui et place ba ke ba yokani te ici ils ont épessé retour pour me saluer ndeni okolo bani conseil yo kopesa asa pena prophète de que l'homme de Dieu ba ba yebi to eza ba frontière maman yo na dessus le moni biso ba to za na grâce nzambe mafuta o to sali bo po to zo mafuta o to za nango et ça la biso passe et ça la biso passe parce que sous mafuta ya nzambe mafuta o to ba taki mangengenge ogenda ba lusisi la si le loto kenda malgré tout dans la église tout te ya ba maman ba papa mais pour saler la nzambe na ba sacrifice to saler la nzambe si le moni résultat mutokoya to sambele lo nzambe moni résultat nzambe nazana tenter na kende na yoka na mutu c'est que la bimisi nzambe na ngaza la capacité au sel na likambuti tu vois un peu
naza contre eloko oyo osalama neti frère wana basalimaka mwana so prophète wana asalimaka mwana naza contre ye makasi abi soki nga na kosi na makambo nga na lobi ozokufa soit ozokoma baba bato bazeli akoma baba akomi baba te mpe azokontinue kokosa mpona yo yokana biso merci yokana sikoyo na biso na bible na biso eloko moko olobi na bien eli les prophètes na kati ya bible azalaki moto alaki na libandi bible elobi eli azoleka mais bana moko babimi bazalaki bana mike babimi batali ye baondi koseka libanda ya eli esi na kati de libandi yango bato bamona yango te tala ome eza makambo ekala kati ya bible te mama yokana biso eza makambo ekala kati ya bible siko bana wana baki bana kuta mike bamoni papa moko aza libandi otumula papa libandi papa ya libandi mais bible elobi eli aokikanda sacrificateur ya nzambe aokakanda kanda ya sacrificateur ntango aokikanda wana eskisena na simio permet banzambe mosusu bango tokisa bandeko misusu oyo kozomona nzambe loko aza nzambe baventure tu vois un peu nzambe anzambe baventure te ntango prophète aokikanda bible biba out babima na kanda ya prophète babima balia bana wana mike sikoyo moto akoseli nzambe na makambo soko meki boye okoma baba na 3 jours moto akomi baba te seke nzambe seke ye moto yo eza moto abali ye aza moto nzambe ya solo kasi poto épreuve ya eli les prophètes na 400 000 prophètes abali ezalaki olobi nga na lobi ti neti yasali ti okomona boye mais eli atali omona boye atali na likolo moto ese ekiti baprophète abali bakufa moni bato baservaka bafo nzambe mo bato baserva banzambe o bakotakota ya bikotakota nzambe ayokusaka bango soni nzambe ayokusaka bango soni bato banonction te bamoni basalaka biloko wana biso tokoli na Kinshasa tokoli na RDC tomoni baévénement basali ya nzambe na Congo oyo ya vrai basali ya nzambe oyo moko okoti na kiliti moko botali dimension ya onction ya nzambe ya mafuta oui naza libre neti bapapa na biso te père spirituel natie bapapa na biso obiso toza tosalela nzambe ya mose aidi na bala alexandre nzambe akoko na biso aidi na bala alexandre tosalela nzambe na ye oyebi problème na kote bacroisade biso bapapa na biso Coutinho Fernand mama siko ntango ozomona bapapa wana batambola na nzambe bongo malamu et permettre na fois na luka nzambe mpona na tenge dimension na bango na kote bacroisade ya papa nani ya papa Sony Kafuta rockman international namona moto apola misu aza misu oyo aza avec des maza ya kopola ya lisolo na se ya scène batie neti moto zo wana sikoyo ya visa biomona baveneme bouja ebouge bamboka oyo ezali baveneme bouge bamboka oyo eza makasi basala nzambe babouge bamboka oyo bama makasi na mboka oyo basala nzambe mpe jusqu'aujourd'hui na RDC Congo bato batambola na nzambe solo bazali ata ekeke na bajeune prophète baosala succès na Kisasa oyo ya des gens oyo baza na plutôt na Congo ya des gens baotambola na nzambe solo bango nde baotambola na nzambe mabe yango omoni makambo na bafosala nini ebima ok botambola mabe makambo na bino ebima papa na biso shwaki moi question ezali tunanga mama tunanga question naye mpona répondre bana nzambe ok siko biso bandoso toloba bandimi oyo bazaka likambo ke prophète conseil ozopesa na bandimi balanda prophète to balanda baenseignement to balanda maloba na nzambe te balanda maloba na nzambe mpe eloko mona ngai biso eloko zokoma bandimi na biso lelo akisa ezali bazolanda
prophétie voilà na avant va prophétie tu le voilà na avant kili boye ça ceux qui ont un prophète m'a gafé abaye ko sambela est-ce que vous avez un problème le prophète on a gafé tout ça problème dans ça il y a beaucoup Christ à lobby scandale au ça nini egoya scandale egoya scandale egoya maman il y a beaucoup de scandale egoya yo zo na prophète ozo na nzambe et le zo masusu ba ndeko na surtout ba biso ba christianisme le ba biso ni batalana na sentiment ba moi spirituel za vente ils ont pas poussé moi te passer là bazo boire après ben là wana ba makamna bango pour tout mona bien que papa o bino bozolanda père spirituel o bolanda za na mabe azo sala mabe zo mona na bo mais bozo kende ka pe bo continuer ko défendre siko étant que bino ba prophète pour eloko en ici là ou soit à part non de bazolanda na pour répondre à la question à part non de bazolanda na ponga sono ki ke mutu ana zando ki no pousse en soupe menete mais bazo défendre ka bazolanda eza na eloko mosusu babwaka kana mpo bandimi wana baelanda to babatiza bango na biloko moko boye bamonaka mabe malamu okoma nongani Jézabel mpe na kati ya bible balandaki Jézabel na kati ya bible population mosusu elandaka Jézabel elandaka Jézabel bafaux prophète na kati ya bible babal population mosusu elandaka bango mais ba di bal o azale mabe azaloki mais ba musu balandaka babal mais ba bana nzambe o musu bazo comprendre ba bité moto ta ko tcha solobo te ya ko sambela pona bisote te Yesu parce que moni va moto pe so pela ko na bana nzambe te moni problème so ko meli moto on a solution o arrêter na docteur force so pour la biso solution. Et ça pour la bicho passer dans Nzambe au travers Nzambe la bicho parce que au travers Nzambe parce que pourquoi on ensemble la quoi nayo ensemble pour nayo Nzamba c'est nini papa si monsieur on ensemble la thème sur temps ensemble la place la thème même sur na général on a bonne dépense là la sengelo ma Nzambe la sengelo Nzambe pas yoki ok prophète toujours chité qui vers la fin que ça non bibo étant qui prophète soit et ça pe na ba prophète mususu baza contre na makambo dernièrement na olanda ba mingi prophète pasteur aza prophète na ebité Roger na baka aza vraiment contre pe azo bomba tazo ba bibo siko étant que bino na bino et comme le quoi de kabo ça ni pour ba mabe o ici là donc conseil ni bino ko pesa ba bana nzambo bazaki bazo mona mabe mais bazo dembela kana sima mabe ona eza na décaté eza corps du Christ ils ont décaté. Ils ont décaté. C'est dans la carte corps de Christ. La carte corps de Christ. Il faut ma bête film nous base là. Pour brider un zambé tant moula bien. On a eu bête film. Hein? On a eu bête film. Té, moni tant toujours le bas boue. Ils ont la base je suis pas sûr comprendre. Té bonheur au salade. Bien en Hollande. On a écouté. Je suis loin de Makambouana que il y a ça aventurier, il y a ça escroc, il y a ça boy, il y a ça biso na ba salité au bazo lix na ba TV. Ezo boma musala o ya biso. Ozolona. Musala o ya muntu ya linga kufa ne kulusu. Amona pasi. Ba koya Golgotha. Amona mama na pasi. Biso to benga ba sacrificateur nzambe to benga ba prophète to benga ba pasteur o tozali mais ça na ba nzambe mo prophète mususu umona azana niso nifo osala o tout la mokile sengi ya sala ba blo mususu to sala ngo to sali mais na ndenge mo o eta ko bomba to zapala. Mais devant tout le monde, aujourd'hui, on m'a mis parce que nous sommes animés de corona, yo papa. Elle nous a dit que ma paix, a dit que ma sang, a dit que attends, parce que au terre, évangile, mon robot. Au terre, le robot, bon, c'est comme témoin à la soit mon yo, au commun, non, papa, toujours qu'il est wapi. L'évangile pour nous. Toujours qu'il est wapi. Wapi.
moi musala eza musalo soki nasambeli motu moto apesi mosusu akabelima papa zwa voiture ngana musala mosusu asala te ngana uniquement naza wana lokola nganga ya nzambe mpona pepe ya nzambe naza lokola prophète mpona napesa pepe nzela nini bakotambola nzambe alobi nini mpona pepe okotambola boye nga naza wana mpona pepe ya nzambe nazala te asali eloko moko boye asali eloko boye naza na ntango wana te nga ntango nga nasambela mpona bana nzambe nasambela mpona mboka nanga kongo bitumba esila nasambela mpona mboka nanga kokima ezala nasambela mpona bakonzi ya mboka kongo nafa te na besoin neke esala prophète babengi so na place moko boye ezala sens tete ozomona baprophète ntango bato mosusu paya azomona oyo place wana papa na biso yo oza renommé baprophète aliki kutu kokokela kobatama ti chapeau abatami mais yo oza renommé so nani yo so de la nation so nani wana ozali oyo mibengaka wana oyo bomibengaka batitre oyo bomipesaka wana pourquoi bosala mosala nzambe bien te siko bato wana baosala mosala nzambe bien te tozelaka fimbo ya nzambe okanda nzambe to eza na pinson moko eza bato mosusu bakokufa eza bato mosusu bakokufa bino juge po tozelaka bino jete nzambe eza bato mosusu bakufa nzambe fo longola o peuple incrédule liboso ya peuple ya kati ya israel parce que kana ezomona na kana bato bango bakota kana mais eza na bapeuple mosusu bapeuple ramation ebimaki na kati ya egypte o batambolaki nde bana ya israel batambolaki bien bapesi moko balukeli moïse sikoyo bapeuple wana na kati évangile mpe bazalaka baprophète en bilan baprophète oyo balobaka bilobela wana boye na kati oyo te na tolanda na tv prière mona menu ezosalema un prophète avandi mpe na bato na ye oza wapi na tv baprière wana baprofesi wana ezalaka solo te ezalaka lokuta oyo nzambe azolakisa ngo ozoka libumu mpasi boyeboye mpe azondima mpe eza makambo ezoleka entre bango na bango to eza bamama basolo esalema te soki eza prophétie sokoboya prophétie te soki moto abengi ngo pene sonaki moto abengi ngo asakoli mpona eza prophétie soki ope so profesi ape so prophétie prophétie kutu biso toa tanto otelemela ngo te lisakola eza lisakola nzambe eza eselelo moto olanda précision ape tinga po bino baservi oyo balinga précision prophète a une précision. Ta précision. Il y a un moment où il y a précision. Ce prophète a bien prophète à sa colipona, ils ont malade. Mais biso to zaka rapona bana ya nzambo ba olanda biso partout na monde ndesi na micho moko zo liba kuma na mwanda biso boy ya na mama boy ala problème et le déranger papa mo za na makambo aussi mbate akuta na musu prophète Jordan bonheur amoninga mijote faut na bloc est censé pour simbaye tu vois un peu à se retrouver nzambe à ce moment où on la parole na ngai et consoler mon temps mon tour qui bizarre la score bochele papa botala obi to sana e mo to fandi botel biso mo na ndinga ya kimeto sur la tête biso na biso ballon yo mo tali bo musala o ndinga je ke nzambe to zo kende wa parce que mon il passe bato baza da renommé bato baza au sommet na biso baza likolo l'évangile ba 1000 personnes ba 500 personnes 300 personnes ba 200 personnes bato wana so ba mo sala ba gaffe pas si wana babena bango wana esala nini elataka biso nyonso elataka biso nyonso bon motu mosusu opesa mpe confiance bako asambela mpona bandimero yekutala batembele te tika na vana nanga papa motala batembele asali bongo moye motala batembele te moye bobebisa ya biso mosala ya nzambe sesali problème conseil gratuit mpe nga na kopesa bango bana nzambe na bapapa surtout babiso baprophète va changer cette technique à Moussala. Moussala, je peux éviter que les débats apprennent dans la salle. Il y a un disciple qui comprenait que les gens sont médatés, ils ne sont pas Jésus. Il y a un disciple qui dit Jésus, pas disciple, maître, enseigne-nous comment prier. Le corps Jean-Baptiste enseignant les disciples qui sont médatés. Ils sont disciples qui sont maître. Ils sont et nous avons quelque chose là. Nous avons prière. C'était Jésus. L'accès de Bishop Osambé, quand la Jean-Baptiste enseignant qui va discipliner Osambé. Le leçon de prophète, je suis pas qualité. Un chose à l'amour, la famille, il y a du prophète. À l'égard, choquer la prière de maman.
omela maya lobo te une des maya lobo melili polego bala muso susu makara bas osambela mais wala équilibre ezate aussi si na basu na likolo etika vraiment prophète David Mabunda en direct de Lubam. J'espère que zoka changer le lenge ya kosambela changer le lenge ya komima banzimi papa Franklin prophète Franklin en tout cas changer en tout cas papa merci vraiment merci nous yebena kosembola likambo ezoki ça passe bana nzambe bato baza baposa kosambela mon qui cherche na biso ko mona biso bato bas ko mona prier o ka pena muto yoki kuna pena atiki makamba bando sala ke alors soka komo kutana ba ventile ça passe bozo bateke nyongo ya mitu ya bato ane ezana likolo so ndeni balobaka na bobo compléter vraiment papa so za na bato ya kopesa mbote pesi programme ya nyonso wana comme ça baïba et biso église et joami na commune ngeni les amis na commune ngeni na avenue Bondo numéro 190 avenue Bondo numéro 190 avenue Bondo avenue Bondo numéro 190 la commune ngeni 24 Sayo 24 Sayo la 24 Sayo la commune ngeni toujours miwana biso nyonso église horaire à prière à Bichot, tout ça me l'a pas. Mercredi, vendredi, dimanche, à 9h juste. Mercredi 17h, vendredi 17h, dimanche, 9h juste. Église 1000 et quand même maman Dina la prophétesse, moi c'est Nzambe, maman c'est ma mère spirituelle. Moi na maman, moi na maman et quand même maman Dina la prophétesse, moi c'est Nzambe. Il est maman là. Parce que vous avez un problème, c'est que vous avez pour beaucoup de temps. Mon numéro de téléphone, que ce soit un problème ou partout dans le monde. Partout dans le monde. Vous savez, vous êtes en plein air. Tu es au chaud là. Tout le monde qui en plein air, ils s'appellent. Et là, ils sont en lobby. Donc, moi, je casse ça. Mais vous avez aussi ça en plein air. Ils ont voilà, c'est long gars. Ils ont il y a une sorte de prophétie. Il y a des prophéties. Prophétie et entre deux atmosphères, il y a prophète. Il y a un prophète majeur Bazali et aussi des prophètes mineurs. Prophète mineur autour de le Belagaya le Baram. Il y a un dysfonctionnement prophécité. Autour de la personne qui a dit personne qui a dit autour de tout ça, tu es autour de le ballon. Il faut tout ça là. Donc, il faut encadrer. Il faut encadrer. On a mon sous na kati église à bandi. Ba. Ce qu'on place na vanda na ça baza likukuma. Tout ndengeni. Za. Na mo elike na masko mbala sima. Ba wala na ça les basu question pardon. En tout cas on peut pas question na bientôt il attend. En fait, si bazo benginga mon ami sinon na monde ba benga ke sam sala nzambe vraiment ba ozela. En tout cas bo ta l'émission bo préparer ba sous question na bino na o etali ke bato bazaki abandi ba nzambe bazali kuguma to ndengeni nzambe na yebite to yebite nga na bino soki eza ba yoka na bato ndeni. En tout cas makambo bieza avec prophète Swag apesi programme église programme à prière apesi numéro de téléphone vous a jamais d'ici vous à la distraité. Mon peuple périt par faute de connaissances. En tout cas, merci. Numéro de téléphone à prophète, on peut ça qui? On peut sinon le numéro de téléphone. Numéro de téléphone prophète, je regarde plus 243 19 82 503. Plus 243 19 82 503. 19 plus 243 19 82 503, ça veut dire 503 à la fin. On a un numéro partout dans le monde, on a besoin d'un bichot, le Bamakambo, n'a pas un zam, mais surtout les motos dans la case, il y a un programme spirituel, il y a un problème spirituel, je déroger Vinae, il y a un bichot, il y a un problème à moi à l'hôpital. Rien ne marche.
bana mona kota comment je bikate ça dit ba kamo ko ça ba ka oyo même munganga alemani na obikisa ngo la gina siro nzamba bikisa ngo un jour na kata bible ezaka na maître moko na kata bible la sacrificateur la kata bible bi moi na zaki na maladie na kata nda kwa tika ki maladie moi na kufi comme la ki Jairus mais moni Yesu azoleka abisi Yesu kende osambela pona mwana Yesu abisi Jairus ko bangate to kende na ndako na ye sacrificateur to comme na kata ndako sacrificateur Yesu ataliye abisi to kota kala mwana yo na mwana na yo na mwasi na yo na kata ndako na ba disciple o Yesu sélectionnaki et mon problème je suis approuvé à sélectionner bango tant Yesu koti na kata ndako mwana zaki ko kufa mesha sambeli pona ye mwana Jairus a joué lobiko ezaka pa nzambe lobiko ezaka pa bato mobilité muna moto sozo na biso Yesu akoti na kata ndako même à travers la prière à prophète Choga Yesu akota na nzira na ndako na yo na misala na yo et nzambe apambola bana nzambe nyonso o ba jui liba kumala mo na biso na air nyonso ba jui benga biso tu dois connecter chaque moment benga biso parce que tu as un problème musala ngande yango musala ngamo musala ngapenda yango ya kosambela pona bana nzambe c'est ça mon travail et que Dieu vous bénisse peuple nzambe nyonso biso beto za la grande découverte en tout cas nzamba pambola vraiment la grande découverte oyo nayebi mokili mobe olanda biso oyo eza chaîne oyo bato nyonso basabone nango bato nyonso basabone na biso na émission bato basabone nango mingi tozala te opartage na émission soki kaka te me toza na bémission mpe tokosala mpo tozongisa bana nzambe na linima nzambe apambola bana nyonso ya nzambe merci. Ok, merci vraiment, merci na banyonso balandi biso en tout cas bokota bopartage émission opartage message okosha nzembe vie ya moto ozomona tomona mpe makambo esalama na mosika na telefone atali kaka alandi parole ovine ekongwani kobongwana moto ezaka pe pembe na moto eza na bato baza partout dans le monde dans l'étranger mais kaka azwi chance akokutana na prophète soit bote mais na nzela message oyo esala ye bien makasi en tout cas mpona nga partage like esala bien makasi sans oublier moyaya gikinkela wana tikaka ye te wana aza oncle na nga na lingaka mingi bambote ebele en tout cas ozala bien au partager, au liker. À la prochaine occasion, de la prophète. Quoi en question, quoi en problème, que ce soit quel problème, dans un tino et bamoté. En fait, ça peut être numéro, binga, pour la solution. Donc c'est un peu ça. Bye.